Et comme ça, na lobi to changer ma kambwe parce que trop d'hypocrisie c'est pas bon. Muto sale ko boye na nani ya zo yoga ne solite. Tout ça na biso tranquille. Parce qu'azali responsable. Parce que vous m'avez sous-estimé. Vous m'avez zoba, vous m'avez lala na bana batu bandimine vous m'avez n'engé papa Martorel, ala na Patricia, et pourtant ça marie na maman Gisèle. Papa Michel, ala na Aïcha, et pourtant maman Babia Zawana. Papa Simon King na Canada. Azana maman Eli Ditanda. Kuna na Canada. Na France, tant yaka awa wume na parce que azape na makango na France. Yomo comme to yebisa vango. Makama Rita Lema na papa Roman yom to yebisa vango. Pourquoi? Pour me mettre à l'aise, pour me faire croire que voilà c'est mes beaux-frères, à cause de la l'aise na bango, chike chak, nous ne bo mesana bo sala radikambwana. Eh, papa Sami Diangenda. Tena te mo Sami pour de me takala na yo. C'est bon. Non. C'est bon, on arrête. On y va. Botala sikoyo boboni Sami nde azana video siko ya video oye moko bande ko filmer oye moko ande ko filmer azola la mwasi video wana ezali ezamuko musupela mutu ko balukanga na chango soni koyisa papa Diangenda soni koyokisa Nzambe soni basata na bondimo ko bota mana Nzambe poni popo bundisa ebo yokisa ka soni basata na badiabulu me yeba ka Nzambe ayokisa ka soni te eza soni ya bino moko ko lata bino moko basata bademo bosala ba video moko boy pona batu batala ngo bazwa ka libabe me libabe pe kozwa mutu te pon mutu moko ta tshela ka kamera e bando zongela bino moko libabe na bino ndo lata ka bino moko batata bandoki ba Baltazar bakomo luka video ya papa Tracy video kaka to kana posa video bozwa video bokozwa ngona ndoto ozwa ngona ndoto tata ndoto ngo sutuka boye ona sibeke ngona maboko langati elimwe etikali na ndoto mina bomoto bozwa te mabota bangoya awa koluka ngai Nzambe Bienvenue chez nous, merci na tutu balingaka Maman Francis Kabalenda, la princesse de Nkamba Nouvelle-Jérusalem. J'espère que tout le monde va bien, bande korangai bana tata ngai. Babi tango mona Maman Francis Kabalenda, la princesse de Nkamba. Il faut qu'on soit kiti pour ça la vanda. Pwete makambo ezali. Awande en tout cas bokozala décité. Bokozala décité. Tango tozana ngo Nzamba zo sa suba jete. Aligni suko boko la mabete. Nzamba apesi bino pouvoir, apesi bino grâce. Bo régner na bino. Mais côté bozo kende go régner, il faut boyeba ke azali Nzambe ya mibeko. Batosaka ye. Soki ozali kotosa ye te, akolakisa yo kanda na ye. Akotikela yo temps au régner, akotikela yo temps au dondwa. Mais comme na temps moko boye, ase manifestaka. Soki otosi mibeko te. Soki ozo kotambwisa batu na nzela ya malamu te. Soki ozo kobebisa okomona kanda na ye. Akose manifeste. Yango wana ngai pe nalobi na ko bomba lisusu salite te. Bo sali ba mabe. Bo kanisa ki mabe na bino après a esili na ngwe bombami. Muto ko lobela bino azate eleki ka bongo na passé simple. Bandeko Francis Kabalenda, la princesse de Nkamba. Aye. Oboyo kaka che méchant ya Nzambe. Nzamba fungoli ba mbwa ya kanda. Nzamba fungoli ba ange ya kanda. Tango yo alingi mabete. Nyonso ona zo sala ezali pona ko lakisa bino na ba oyo ba yesima na bato ba comprendre makambo te bo comprendre ezali pona ko lamusa bino ko lamusa yo kimbangiste fungwama kimbangiste za trop malili kimbangiste za trop kidiba oza trop kidiba ozo comprendre makambo te ozo lamuka te
lingomba na yo ezali 10 commandements tosa mibeko soki ozotosa mibeko te en tout cas oyo koyela yo okoregrete lobi. Tokota na Balthazar batata 26 batata oyo baza batu boko nayebi te pena Nzambe papa kisolokele lukelo bituvudi kyangani Zakari ya mwana azali na kanda aza na kanda ye na turo na kanda wandolelaka na kombo na ye boko banda kolela kaka boko bandolelaka moninga na miniti yo nde naza boye soki bofingi na bino papa zako na monaka bino kana yokelaka bino mawa nasengela bino bolimbisi sikoyo na yokela ngo suma na bandaka koyokela bino mawa nazosengela bino bolimbisi sikoyo nasenga na nga su bolimbisi te po ete botika bango bafinga bachola po te babenga kanda na ngai yango wana bolelaka na kombo bazako boyebaka te kiye papa zako ata ntango ya liboso aye na nzoto na ye ya papa kisolokele aboti bana nyonso bakenda 26 badiabolo bakenda papa Diangenda pa komi ko se manifester po trop c'est trop bazali ko bebisa lingomba ya Nzambe bazali ko bebisa musala ya tata bazotosa te. En tout cas papa lobi non tango yo eza tango ko bimisa basalite na bango tato yo Sami Diangenda ye na kotanga ke Sami Diangenda tena yo kombo wana esala ngai bo pass bayoka soni te Sami Mukoko ndenga za wana ba video na ye bimaki ba video na ye ebimaki mokide monaki yango mais bakanisa je leka ka bongo na passé simple mutu moko kosola te mutu moko loba te melelo tozongi na likambo to lamusi dossier oyo ebimaki deja po ti lelo bazoyoka te bazosala ka mabe tellement bino pe bozo sala ka mabe tellement pe bozo banga Nzambe te ayayay parce que mo kyanga na relaxa bino monene na ye bokolapa tango tozala ngo tokomi ko bimisa ba salite na bino su nyonso oyo atalaka te oyo atalaka video te oyo amonaka te akomona ngo lelo. Premièrement nazotiela bino video oye abandai kote ya na che video wana ta una otia video wana ndelo kota siko na video na ye o bakena ko kanga ye na mwasi bande ko filmer ye azotanga bakombo ndenge batata wana babimaka na basi totala na video bongo to continuer et comme ça ngai na lobi to ko changer makambo parce que trop d'hypocrisie c'est pas bon. Muto sale ko boye na nani yazo yoka ne sorite tozana biso tranquille parce que azali responsable parce que vous m'avez sous-estimé. Vous m'avez zoba, vous m'avez kolala na bana batu bandimine vous mesana. N'engé papa Martorel, ala na Patricia, et pourtant ça marié na maman Gisèle. Papa Michel, ala na Aïcha, et pourtant maman Babia Zawana. Papa c'est mon king na Canada. Azana maman Eli Bitanda. Kuna na Canada. Na France, tant yaka awa wume na parce que azape na makango na France. Yomo comme to yebisa vango. Makama Rita Lema na papa vraiment yomo to yebisa vango. Pourquoi? Pour me mettre à l'aise, pour me faire croire que voilà c'est mes beaux-frères, à cause de la l'aise na bango, chike chak, nous ne bo mesana bo sala radikambwana. Papa Sami Diangenda. Tena tengo Sami pour devenir mutakala na yo. C'est bon. Non. C'est bon, on arrête. On y va. Voilà, totally vidéo, hein. Totally vidéo. Bande konanga, la monike, boyoki ba kombo wana bien te. Ngape ba kombo ngweza peka na kai awa. Tema batato yo bazo yesabino ke batato yo baza batu te. Bino bomona bango batu. Na continue kotangi bino ba kombo bien, ba ba bimaka na bango. O mona mwasi ya tangi ya. Martorel abimaka na Patricia. Déjà bino mo boyebi da bino ba histoire na bango mais do continuer aza na base belebele na koya na ona otanga mais nazo tana no oka ya mwana mwasi oyo Martorel abimaka na Patricia
mais aza marié na mwasi na ye Gisèle. Martorel aza marié na mwasi na ye Gisèle, mais abimaka na Patricia. Bomoni, bozomona niveau ya batata 26. Bomona, biso toloba likambo ezaka na épreuve. Nzambe azala makambo te ke sans épreuve. Makambo nyonso ezalaka na ba épreuve. Michel Kisolokeli. Bato vrai bandoki. Abimaka na Aïcha. Michel Kisolokeli abimaka na Aïcha. Bazo bimaka na bana ya batu kosakanelaka bana ya batu. Bazo bala bango pete falu balaka bango nyonso ti. Bala pe bango te. Simon King na Canada abimaka na Eli. Na isa bino likambo mwana mwasi yo deja. Na yebite so bozo yeba. Na isa bino likambo mwana mwasi yo Élysée ya. Na yebite so bozo yeba. Alobaka likambo na yobaka ngo deja. Batato yo bana o bazolandaka bango ba comprendre kaka teke bazana bango batu ya malamu te. Pasi ndeka yango wana. Pasi kande yango wana. To continue. Rita Lema nde abimaka na Arma. Rita Lema abimaka na Arma. Mais boza ba mari. Na yebite penza batato yo. Biso bateya biso boete. Bateya ka biso boete ti lelo. Même papa de ngenda tikala koteya biso boete. Bino nyonso. Bakombo ezebele. Sami obo mona Sami oyo. Ndenga za wana. Basi nyonso oyo ba pare na ba mariage. Basi o nyonso ba balaka na lingomba na bango. Avant obala il faut nanu abima na yo. Donc basi o nyonso ya pare. Donc ya za pare ya bana ya basi o ya lala. Donc soki ba papa bolandanga bien. Soki oza marié na mwasi oyo Sami aza pare na bino yebaka yango. Sami alala mwasi na yo. Ye akoki jamais kokende ko bala kokende ko balisa mwana moko mwana na ye ke abima na ete. Abima kana bango nyonso. Mwasi moko ayake pa na ye na kinya na bosani kombo na ye. Na kotsango na oya nango, na oya nango. Mwana mwasi wana akenda koyebisa ye papa na so bala. Nazana kombo na ende na bosani ekoya na kotsango pe na emission mosusu. Mwana mwasi wana alobi papa nga nazo bala mobali nga za na poto azobengisa wana na kini baseri wana aza na poto azobengisa nga. Mwana mwasi wana ake koyebisa papa na bango Sami o Sami ayebisa ye nini kwa yo ozokende ko bala biso batata no toza a yo kende ko ba yo kende obaela nini biso toza a toza mabe yo koza na biso te nga naza mabe nga tata nao do yo koza okoma no mwasi na ngate il faut ko ha okende ko bala eza na tina moko te. Nga moko na kwa encadrer yo. Mwana mwasi wana kendaka te akomi ko bima na ye. Makambu ya boye. E apo botika kesu na cher ate ya kabino. Aventurier munene boye. Botika ka ye, bovanise ka mwata muke, e po bozongisi ate ya akote ya nini. Makambu soni boye. Boko tika ka te ya kate. Ya aza mutu moko ko telema suli boso ba tute avanda. Église qui mbangise c'est l'éducation. Église qui mbangise c'est l'église moko edikaka moto. Okoki ko telema lisu liboso batute oteya. Angati kala bondimi. Mais tellement bino bolata kaka. Ki bokonzi, bo força kozwa ki bokonzi na makasi ba chef spirituel adjoint. Bolata yango na makasi, bolata o epesa mela bino te. Yango bomona ke moye bo bomba mezate. Misana bino so fo ezala libanda. Po biso ba intérim bazalaka te. Ba adjoint bazalaka te. Chef spirituel azali kaka moko. Mais bino bolata yango. Tellement que misala ebimi libanda, aza mutu mo fo avanda libanda. Misala ne ebimi na mpuasa. Tata mukolo boye na bana ba mona niveau ya nzoto na ye. Boyebi teta ngoko mona nzoto ya Sami wana, eza ke bozo muloko, eza loko bo mona nzoto ya papa de ngenda. Komona nzoto ya Sami wana. Oyokisi papa de ngenda directement soni. Siko mutu abongo ko telema liboso batu te, me botikela ke temps ateya. Botikela ka ye aloba na ye. Ateya bato kote batu nini? Ye moko nanu aza mutu ya malamu te. Mutu ya malamu te kote batu nini? Kokende ulalaka bana ya batu.
batata nyonso bakendaka kobima na bana ya bato baza na problème moko ya kobima non baza na problème ase baza na problème baza to aposa nzoto en tout moment mena bandimi ale bozotika bazoteyaka bon koteya kuna na 26 ya bakoteya kaka po kuna eza Sodome et Gomorrhe kuna ata bango nyonso baza bango ndenge moko bino boyoki ya bakombo bimi baza ndenge moko do so pe bazoteya eza normal do so bazoteya eza na normal po omona aza na likangu atika lotika na hotel ayemba bango ya église mais aza na likangu omona kandi na kata église ba osola ba message na likangu na ye donc bango eza kuna eza Sodome et Gomorrhe mabe nyonso eza normal do yango mona bateyaka do kuna Samie papa kuna teya na yo na kindumba na yo na bosoto na bokelo laila bana ya bato boteyaka tala omoni maloba na yo moko ekanga yo oboyebi ke bokenda kolala bana ya bato opozo ya na église oyela na église kaka tango lobi ke bato oyo foto de ordination bango bimisaka bango libanda nzambe alobi yo mutu liboso ko bima libanda tango yo po bimi ali bandeko nyonso balande bandumba me makambo oyo na nkamba omona ngo eglingomba ya solo kezali nkamba ke makambo elekaka te ke makambo esalamaka te mpo na nkambo koteya te epui mpe na nkambo ekoleka te makambo abweni meme na bapaster etikala kobima te o paster na kati ya nkambo boyoka ya asala babétise oyo ezala te do bapaster oyo baza na nkamba na bino bokenda bapaster wana baleki bino na nguya epui bino kuba wana nguya te papa lobango deja obima na nkamba obima vide yango bomona bango bazo ko manipuler ka bana bato bazwa wana meza mawa pona bino boko suka mabe bino échec na bino tango komona bato bana dabi ba simba mitu me ba osasu na place okende te po bayoka ki te ta bazo te ba bazo yoka te bayoka kate en tout cas boko za na place okende te boko suka na bango échec na bango ko lata bino toza awa tozali ki okende qui vivra verra la vie nous donnera raison bozo yoka donc bato moko boye baza babebisaka ba foyer babebisaka bana ya bato babebisaka mabala ya bato baza ko détruire mabala ya bato babebisa ba vie ya bana bato babima na bato ebele me babala bango pete babala bango te fallait que ni bozwa ka basi on babala ka bango me babala bango te bazaka ka kosimba mwasi ote aza deuxième bureau ya Martorel mana kati église da ba ba ebidaki deuxième bureau papa Martorel osimba te bana oyo basimbaka te deuxième bureau ya Simokingi oyo basimbaka te deuxième bureau ya Armand oyo kutu pe kosimba te baza na ba troisième bureau na ba o bayebanaka te bandeko balamusa bino ndenge nini c'est la vérité après aya kotia bilembo atia bilembo atiaka bino ezalaka te akoko tia bino bilembo te bana pouvoir wana te o nyonso bima nkamba akenda na eloko te doko tia pe bilembo te pe bapesa mela yango te papa dangi desi aloba meta bazotia bino maboko na bango bakende kobimelaka na basi maboko oyo eza petwa te baotiaka bino bilembo bandeko bozokende kolanda bato bokoki kolanda te makambo eske bomona ngo dia na nkamba makambo tala balandaka nzela oyo makambo ezalaka te makambo na nkamba esalama te ya koyoka eza na ntina moko te ba vérité nga na yaka na vérité ya koyoka eza ntina bino boyoka akali bino kaka bongo papa na yo zako papa na nga me bomona te boyoka kakaka papa de ngenda loba il faut kolinga koloba likambo oyo moni te ezalaka na punition omona te oyoka kaka oza na confirmation nango te oyoka kaka me nga na yela bino makambo eza confirmé na yebisaki bino likambo ya Mama Marie Mwilu abande ko mena vie kiso oyo ya koreki ya 26 vie kiso wana akufa te azali mais alekaka pe na ba chaîne aoloba pe azokoteya bato makambo oyo ya succession oyo etali ye ata te alekaka na ba chaîne mais mukolo bako ata démentir ango po ayebi keza ya solo abande kobima na mama wana depuis mobali na ye kina azalaki
Nga na yela kabino clair, na yela kabino vérité, mais vous comprenez ka te. Pas si kande yangwana. Yangona benga bino ba blé spirituel po boza bizengi. Boko landa bato bozo landa te. Boko pesa ka bango mituti ba simba kabino. Boko ki jamais. Bato wana isi ba bunga na bango déjà. Papa singo ki manki kan combien de fois lobi bozonga. Atindi mikanda combien de fois bazonga nkama. Bako ki ozonga. Bako zonga te pona ni. Po déjà esi bakenda bazwa déjà kibokonzi wana bazwa epa na bino baomona so bakenkamba ekosimba te bakozala banani yango bazonga te siko bino pe bandimi bozwa ka temps ya ko réfléchir sala analyse est-ce que bomona makambo na nkamba makambo ezalaka te bomona batata ba conseiller direct na makambo. Ba vidéo ebima boye eza clair ezali vérité vidéo ebima mutu kutu ayelanga na moral ta yebisanga ke o déjà senga bolimbisi nzamba yebi bolimbisi na ete po nzamba bondela kutu ayebi ete papa sima yimba okiangani mukoni yake doko fuka papa sima yimba okiangani nzai molimo mosanto alimbisa ye asalango tellement azo reconnaître nzambe wa keli ete azo zoye ndenge moko na ye. En tout cas, ça n'a pas limbisité. Il y a un qui likambo alimbisa mate. Abare bino ba moral. Bino bat bolanda kabango. Abare bino ba moral. Pour nani ke o déjà senga bolimbisi. Asenga bolimbisi pas na bino bato mokili me pas nzamba limbisa mate. Asenga bolimbisi pas na bino me azo continuer. Kolala ka bana ya bato. Azo continuer ki ekobiste zo sila yete. Tant na yesa kabino batato baza ba Balthazar. Vous comprenez? Écoutez na lobango. Na sala ba jeté. Tant ngana yaka koyebisa bino na yaka ko sala ba émission na yebisa kabino na yaka pona la musabino. Na yaka pona la musabino. Po nzambe atambwisa bana na bato bikobo te. Nzambe atambwisa bana bato mabete. Nzambe atikala ka mutu temps. Tant atikeli bino temps. Boluka pe bobongwana. Mais si vous continuez quand vous continuez ma bé, après ça va mukongo. Tant après ça mukongo siko revanche de tango yaka ma bé. Na tango tozana ngoya ngoyo. Sikonde ba vidéo eza watato datema ba sambwa na bango kinumba na bango bimana mpoasa. Batata 26 yo. Paul Dibuya kutu koloba te. Paul Dibuya koloba te. Ndaku wana kaka ya kuna ya golf wana. Combien de fois bimisa Soki 5 cantines et ba préservatif 5 cantines ala la basi ayana 25 basi ayaka na bango kuna basala jamukwale na kati kuna kaka ya golf jamukwale ala la basi na niveau nyonso 26 bazana impudicité moko impossible bandeko bana niveau impudicité moko batata wana bazanga kimia baza bato ya loyenge baza kutu dine te ya kofukamela bango bapesamela makambo wana te bateyaka bana na bango bien te baza na mibeko te bafungola même pas bible jamais komona batata wana afungola ta bible ou bien apesa verset biblique ata pasteur limbola verset biblique oyo bateya bino bayelaka bino ka ba moral moko ezanga tina bayelaka bino ka masolo moko oyo ezanga tina oezangatini baye bande basimbaka bible te batata bayebi bible te bayebi bible te bakosima ngondeni bakotala nini na kati o bako bayebi bible te bana moral ote ya bino te bana moral ote ya bino bango kaka balobaka papa sobangi mbango aza kati na biso po bino baba kokwa kimbangu aleki mbango aza kati na bino n'importe quoi mundele akoya sikwa kotuna siko mu histoire ya moto moindo akotuna histoire ya moto moindo bozaka na Jérusalem. Si kotanga koyena bato 26 balunga babare bango moral. Bana o balandaka bino, bandimi o bazoko landa bino bozo bibisi bango moral. Bango pe bazo landaka batatango, o kutu mkamba deje si ebeba, kamba kwa kotia tu poison, mkamba boy. Papa na bino Paul Dibuya, aboma papa solo. Aboma ye. Tela kaka akenda Angola. Anda ko bela ndeko toto bien te ya. Ake Angola asenga yembo wa traitement aya kozonga zo traitement akenda Angola azumbe ngokuna azonga kufa aboma na poison
aboma ye pona nini po azwa kombo na utiliser pourtant basinaka ba parti ya makila na Belgique ba Paul Dibuya bakendaka wana deja za na mikanda na kombo ya papa solo oyo alata wana donc tango ye akei siko papa solo pe mikanda na ye ka yango atala bo deja mikanda na ye ba utiliser kango deja bien en tout cas ekosimba te mukanda moko passeport ba kombo moko identité moko na deux personnes yosimba te ye akenda te atikala na Kinshasa. Mais atali ke muto ko vivre te po de na sala ka identité na ye ya ko vivre te ye il faut na éliminer de Paul Dibuya sala ka nini a éliminer ka ye. Mais ba histoire wana nyonso boyebi yango te makamu nyonso bayebi saka bino eza pona bolamuka basali déjà 23 ans batata o na 23 ans oyo nini basali kaka kindumba ko détruire ba vie bana batu lalaka bana batu ambiance bako moko akotia ozemi akikende kolongola zemi kolongolisaka bana ya batu bazemi ko détruire mabala batu eza na batu mususu balelaka tilelo bakabola libala na ye mwasi akenda atikalaka na bana mwasi akenda atika ye na bana pour tata wana récupérer mwasi na ye batata bazali ko récupérer bana batu. Papa Christophe mwasi azana ye na ebisaka bino deja ke mobali na ye atika mobali bazwa babotola ye mwasi na ndako kaka boye ake kosala prière akoma na ndako wana akoma kolala mwasi wana akoma obima na mwasi oyo kosalela ye prière na ndako na ye epuis biso to ana biso na système wana te ba pasteur okendaka na ndako bandimi kokende osalelaka bango ba prière changer komi bolingo mwasi wana bazana ye ti lelo na yebisa bino deya sujet wana mais bato bazo comprendre te vie na bango ezaka boom baza na ba vie ya ba boîte mbongo bazwaka epa bandi bakenda kosisa wana ba ambiance bakenda kosisa wana ba boîte balingi vie ya ba téléphone balingi vie ya matalana soki balati bien ou bien so bazo kende poto bakomi na poto wana bayaka ko filmaka bango so baye Afrique ba filmaka bango bamona ke baza danger wala siko esala bango ezali palpitation mal à l'aise po bakosaka ba bébé spirituel bakosaka mais nkamba toujours kimia bozo comprendre kaka te onkamba wana bachelaka batu ba poison pona ni kapo bisa ba moral ya bana batu biso to vandi ngana avant na ya poto boy na nkamba na vandi 3 mois na lie poison te na yebi ke batata na bino wana batia ba pion na baona kati nkamba obango bafuta ka mbongo ba détruire ba bebisa nkamba bachelaka batu wa poison pona ni balo ba nkamba itiaka bachelaka batu poison nkamba na mbiso to lingomba ya mibeko kuna mabebele kaka tezali Jérusalem esika nzabe tata zabe mwana nzabe bolimo 120 makambo wana le kaka te donc soki makambo wana ezoleka na nkamba seke batu wana batata na bino wana bango nde batindaka batu ba ko tielaka batu wa poison na nkamba bango de batinda po biso na nkamba mangwana ezalaka te tomona yango te komaka ke bimelaka epai na bino seke bino nde botia batu na bino bopesa ba poison baya kobomaka ba vie ya batu ba détruire batu pote bobebisa image ya nkamba nkambo wapi obebisa image nkambo wapi nkambo ebandi na 1921 yango bobebisa image mindele baya ba détruire bakoka te lelo bokasi nkamba na bokwesango ata bakoma kopanja sango ke nkamba ebeba okambe koma boy lelo bino bokwesa nkamba quel que soit le cas ou le problème nkamba ekweyaka te nkamba eza komata kaka bino botika nkamba botika aéroport banda bokenda botika courant na nkamba botikaka musée botikaka yango te botika te bandako eza kotongama na nkamba botika te donc nkamba ezali Jérusalem. Alors ata bo BBC réputation na wana ndenge nyonso bato oyoka bino te po bakoyaka mabota bakoya na nkamba koluka Nzambe réputation ya batata na bino ya misala mabe o azana kolala ka bana ya bato bozo ko bomba ngo bokende ko utiliser ka siko yo nkamba okimisaka ne nkamba mabe mais nkamba ko misango mabe lelo lobi bwana bref te boza ne bref te donc nkamba ndenge eza de kotika na nkamba tika o changer te Jérusalem moko te kotikala kotelema suna mokili pa nkamba ezali Jérusalem o bato o mokili mobimbe koya bandako etongami ya kitoko ba restaurant ya kitoko
ba restaurant ba ndako ya bien mutu aye nkamba pe azwi alali pe na meto ya lix ya kitoko na nkamba. Yango wana bino bolandaka batata na bino wana ba Balthazar. Soki bokotikaka bango te biso pe toza na nzambe na biso toza kodondwa. Toza na nzambe na biso. Mais bandolelaka fimbwa libende eza kobeta. Fimbwa libende. Bozo ko sentir kanda ya papa kisolokile lukele bituvuli kyangani zakar. Fimbwa libende eza kobeta. Bokolela kombole na ba façon nyonso nanu te. Bokolela na kombole na ba façon nyonso. Po ete boza batu mabe boyoka kate. Boza batu mabe. Bino nyonso mutokologola zati. Siko makambo nyonso moni ba image oyo. Makambo nyonso oyo. Telima bayebi ke epa ya papa zako bazwango te. Bakosela papa zako boma sala bo asala bo membazala na épreuve te. Ba meka ko kende ko mema na leta me esimba te. Nyonso bokosalaka même ti bofinga nga bo tinda ba email bozo finga bo sala bo partout. Dès que bochaka ko papa zako na kati esike kangi bino yangwana nga kotona moni kaka batoto tinda boye mutu atinda kasoka bo finga bika mutu atinda ke papa zako na seki place de bo kanga melaka nde yangwana place kanga bino ata botini botemo boche komba papa zako bobiki singa wana siko bofungolanga ba porte makamalamu epesa melanga nzambe tata elombe atona na nguya nyonso tala ti bosalaka bongwe na sekaka bino po bokomprena ka makambo te bozobundisa nde tata na bino me boregrete lobi yango wana telema bamoni kote wana baza na épreuve te babundi basali nyonso bokoki te sikoyo bokomi koluka siko papa Tracy bokomi koluka siko video ya papa Tracy bozozwa te bomona boluki nyonso bomanipule boluka ka video suka na bino donc prise ya suka na bino ezalaka video ya papa Tracy ya bibo kozelango na mwinda bokotikala kozwa te yango wana batu nyonso batambolaka balandaka libota esantu libota wana ya papa zako bato nyonso bozotambolaka en tout cas bosala keba po bato bazoluka ba prise oyo bako fingisa lingomba bakobundisa lingomba parce que nyonso balo bazaka na épreuve te mais siko bino bato boza na batata botambolaka na batata boyebaka oyo nyonso bosala bandobima bino kaka na mpwasa bozotambola libota esantu mais bozokende osalaka mabe na nsima bokebi boyokisa lingomba na biso soni te boyokisela biso batata soni te boyokisa biso na batata soni te so bozala babe na bino bobongwana potema baoluka papa Tracy bazozwa te ale bino nde bazozwa bino na facilité na bopete na baja sali te alors bokeba il faut bozala musika batata bose comporter mabe ta bozosala mabe na bino bozala musika et puis mutu oyo akolanda bango il faut comprendre que libota oyo babundisaka yango bakoya ko manipuler na bandenge nyonso po bautiliser yango po kaka bayokisa yango soni mais bozo comprendre te bino pe boza facile à manipuler bazo manipuler bino bakokindelo mwasi moko boye po a détruire yo osopani boza na esprit te boluka nde bokola bozo esprit po bozo tambola na libota esantu libota wana baza kobundisa ngo makasi baza kobundisa ngo na bafaso nyonso bazoluka ba épreuve bazoluka ba épreuve bazozwa pete bakoma luka video ya papa Tracy video kaka toka na posa video bozwa video bokozwa ngo na ndoto ozwa ngo na ndoto tata ndoto ngo sutuka boye ona sibaki ngo na maboko na ngati elimwe etikali na ndoto mina bomoto bozwa te bonga bakwesa kama bakwesa ngo te po bino ne bozana projet na bino deja yango wana boyoka na ba missionnaire batata wana 26 wana bokanisa baza batu malamu bango nde batika na ba missionnaire pona kokwesa so bakwesi nkamba ali batongi po nde bazana mbongo basalelaka
bapesaka bango pa ya mindele po libu aza na mbongo te po atonga eloko atonga wana bapesa bango pa ya mindele mpona nini bakwesa nkamba mpe ekweya te mingi bolio lingomba ya tata ekobimela bino na zolo bino nyonso boliaka na lingomba ya tata bino nyonso boliaka na kombo ya tata ekobimela bino na zolo boliaka na kombo ya tata boliaka na lingomba ya tata bino nyonso wana bozwa bandimi mpona nini boliaka bovivaka bien mais boyebaka ekobimela bino na zolo. Donc c'est ça. En tout cas oya kolamuka ekozala vraiment malamu batu bozolanda bomona ba video bana bango bato malamu te biso tozanga ba preuve te nga nyonso na lobaka ezala la vérité nana likambo moko o nga na kosaka te nyonso nga na bimisaka na monoko na nga c'est la vérité rien que la vérité donc sans vérité na oya te donc so nga na ekoloba likambo eza pona vérité eza pona kolamusa bino nyonso oyo ba comprenaka makambo te botala sikoyo bomoni Sami nde aza na video sikoyo ya video oyo ye moko bandeki kofilme oyo ye moko andeki kofilme azolala mwasi video wana ezali video wana eza moko mosu mpena motu ekobalukanga na tiango soni koyebisa papa Diengenda soni koyokisa nzambe soni basata na bondima kobotama na nzambe mpona mpo bobundisa ye boyokisaka ye soni basata na badiabulu bondima kaka bobotama na libota wana mpo bobundisa ye boyokisa ye soni me yebaka nzambe bayokisaka ye soni te eza soni ya bino moko kolata bino moko basatana bademo bosala bavideo moko boye mpona bato batala yango bazwaka libabe me libabe mpe kozwa mutu te mpo mutu moko tatielaka o kamera ebando ozongela bino moko libabe na bino ndolataka bino moko batata bandoki babaltazar abato bazoyebisa bino ke bato wana baza bato kolanda te bozolandaka bango kaka bozolanda bango kaka bato baza na baepreuve ezokobima ke baza na bango bato ya kolanda te bozolanda bango kaka batata moko batonda na baposa nzoto bavandaka kimia te batata moko baza na problème ase bavandaka kimia te donc bavandaka kimia te bango bakoma posséder na basi bakoma kolanda ngo ntina batelefone memi bana na bango neti oyo kizengi ya Joe Mike ndenge aza na bavideo ya baporno yevi Joe Mike atambwisaka ngo ye moko asala na émission na ye atindeli mutu atindela ngo papa Apo Salima atala siko tangu ye azobimisa baconversation so na papa Apo Salima video wana ebimi atindela ngo papa Apo Salima asaile audio achape na audio wana na age na yo babiloko so continue kosala ngo tokolako tala siko no bavandelaka babiloko oyo bakovandela te donc soki aza na telefone aza kosala nyonso batata wana vina bango yango wana kotalaka ba video ya bana basi kotalaka ba video ya mitakala kotalaka ba vina bango eza wana bazana ba système ke soki aza na mwasi akosenga ye video tindelanga video obona sana kata église na cher aofina telefone azota ne video mwasi atindela ke mutakala bandoki babondelaka te bato wana babondelaka te bino okatsa babondela baya kaka po bayebi ke ifo bamona na wana po so bamona nite mobulu babondelaka te badiabulu bato bolandaka wana bayaka koyebisa bino nayelaka bino clair nayaka nalamusa bino nayaka mpe nafungola bino mémoire boyebake bato oyo so bazalaka na bonzambe ya solo metie na baniveau oyo te nde bakoma boye te mpo bango babotama na libota oyo etikalaka kozala salir te donc bango ntango bazwa kosalir libota wana seke baza na posa yokisa ngo soni baza na posa ke donc lingomba ya tata ekweya esika mabota na mabota bawe kuluka nzambe esika pa kisuluki azali pada lungana azali pada ngenda azali na banzoto na bango oyo ekota na kati ya kilongo esika pe baza na banzoto na bango na bomoto papa kisolokele mukele bituvuli kyangani Zakari na Kinshasa papa de lungana kyangani songia nzila papa mbenza na nkamba ye moko papa soyimba kyangani 21 avandi na kati papa de ngenda avandi na kati ya nkamba
Mboka wana bino bokweisango. Ah, c'est que boleka nga moko kutu nga bokoka nga te. Pote na tonda na nguya nyonso. E bongo sikoyo nkamba. Bandeko na nga. En tout cas, eza mawa po awa ezali prédication brutale. Ta bino bozo comprendre na kimia te. To yaka na bino boye. Mais tango ka bo comprendre pe na boye te. C'est que bino déjà esili po na bino. Po nzamba zo sale fort ala musabana na ye. Po te a récupérer ba oya ye. Mais ezo simba kaka te. C'est que ekozela bino passe. Côté en 2025 tozali ko kende na sale émission en 2025 te mena oya nango. Na oya nango. Donc bolamuka boluka boya banzela bolandaka est-ce que nzela nzela ya malamu to nzela ya mabe. Est-ce que za nzela malamu bobondela ka botuna ka bozwa ka temps ya ko prier. Eza pona bien na bino. Tuna nzaba bomo makabiso isuze comment comme la kisa. A guider yo. Oti ko sama muna sentiment. Po lobi ko lia yo. Lobi ko bunga. Donc c'est ça. On ngana la bino yango wana. Pour s'abonner na chaîne, pour liker, pour commenter, pour awa to bomba makambo te, rien que la vérité. Merci beaucoup na tout balandinga tout monani. À la prochaine. Bye. Mabota bamboya awa koluka ngai nzambe Kibangu nalongi mokili Kembo ebele mikembo banda Kibangu nalongi mokili Oyanga bosepela elongo nanga Kibangu nalongi mokili